Oh, kindoki ya wera na Sankara ezali ya dernier niveau. Bakotisa papika kole héritier pazalaka na bango. Babebisa via bato mingi baboma mpe mingyo. Botika bango boya na Yesu bobikisa milimo na bino. Oh, kindoki ya wera na Sankara ezali ya dernier niveau. Bakotisa papika kole héritier pazalaka na bango. Babebisa via bato mingi baboma mpe mingyo. Botika bango boya na Yesu bobikisa milimo na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé Nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant toi Gaboy, bien-aimé rempli du Saint-Esprit pour nous bimisa bien-aimé banana Satan na poissa bato misala ya mabe o bazo détruire ba ignorant o bazo détruire bato bazali un pied dedans un pied dehors. Bien-aimé dans les Seigneur aussi vidéo que pesi passe pesi mawa. Bien-aimé makam to baka tongo midi pe pourquoi ndebo mona na ba orchestre wana o bakabeli bino bilamba. Bien-aimé ba bilamba neza ba bilamba ya ténèbres eza po ba somba bino po ba bebisa ba vina bino. Bokomona un ancien musicien ya Wera Sol boka makambo lobi apesa ki Wera nzembu na ye. Wera bien-aimé dans les Seigneur moko na bango apesi bilamba ce qui peut Wera ce qui peut héritier ce qui peut Sankara aboko tanga komba mutu apesa ki elamba tanga osuka ke lamba wana bien-aimé dans les Seigneur akomi ko bela mungongo eza susute Wera su nzembu wana pesa ngo na héritier. Bien-aimé nzembu wana esala succès somo. Bien-aimé baye baki. Alors yango to bisa na poissa. Bien-aimé bino bat bokenda na ba concert oyo. Bino bat nyos boyima na ba maison mère, na ba BCBG, na ba Viva la Musica, na ba quartier latin, na ba orchestre belé wana ba Congo. Bien-aimé boluke longi ya Nzambe. Boluke longi ya Nzambe. Bien-aimé si ba bebisa bino. Et si ba zo loko moko na bomo na bino. Botala ba vi na bino bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup na vidéo oyo. Yango to biki ndoki ya Wera na Sankara. Bien-aimé sali ya dernier niveau. Yango Sankara oyo. Ata manqué Wera respect. Wera lo bake lokote. Bien-aimé po ayebi nini Sankara. Maison mère bomona reza na maboko ya Sankara. Yango Sankara ata kene pa fali. Ata sali nini. Bien-aimé Wera lo bake lokote. Ata batu bazo bana Wera. Tala makambo Sankara zo sala. Wera lo bake lokote po ayebi Sankara et loko ya sala pour na orchestre wala. Ndenga a utiliser mwana batu pour na makambo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Yo babanga kabakabwana. Soit moko kukufa, soit likambo kuya. Bien-aimé ezalape suka ya orchestre wana yango mona Sankara sala ka n'importe quoi akeinde lingi ayende lingi Wera lobaki loko moko te po ba détruisa ba vie ya bato ebele ba boma bato ebele ba bebisa ba vie ya bato ebele. Bien-aimé dans le Seigneur yango toza koliloba toza ko beta tamba ba pona bato nyonso o bolinga bokende ba orchestre wana bele bokanga bana na bino bakina ba orchestre wana te. Bien-aimé boluke longi ya Nzambe boluka bien-aimé bosalela Nzambe bokeba bato wana baza bato misala mabe. Bien-aimé va to continuer tout en vidéo oyo boka musicien oyo makambo lobi bien-aimé ko pesa bino passe ko pesa bino mawa et loko salinga plaisir na suka bien-aimé atei alobi soki ozaki diba esika monguna kozwayo soki po lembisi prière esika monguna kozwayo na sepeli nango mingi bolanda message na ye après tozonga au nom de Jésus-Christ. Tout problème y avoir ezaka nini ubelaka okena osalisa examen na hôpital pour comment la problème na voix to ezaka nini et donc terrain nous sommes manga na lingation makamona te mamona affecta. C'est ma première fois de te recevoir exactement au Océan de Charme. Affecta tellement déjà au Océan de Charme subitement ka ba comment il a problème à oyemba na comment ko ba paiement na oyemba vous comprendre le bandanga na winge maison mère c'était ezaki ndeko moko enfin ndeko moko kabela nga bilamba na lata apesa nga bilamba et après na yo lata bilamba lobi nango et yo ça que lobi na on a constaté na remarqué que na ko yemba sute le producteur mtakabela bilamba te bona en fait ezaka ndeko moko ya mission nani est-ce que il faut natanga comprendre. Non mais pour toi non Océan de Charme te kota nga comme les importantes abanda ko sa voix nini et ça important te natanga comme na et donc il y a un problème na zaki nango yango wana makambo ya problème ya oyembe utenga wana si na comme ko ka ba paiement pour na oyemba
Et on dirait makamoko normal en fait et maladie cas normal. OK. Na ko tambo na kena hôpital na salle d'examen on so muta salaka. Vraiment. Et na côté na radio oh faut ko taboyer faut bata basa ko ta échographie motema na sala ba biloko presque tout ba mona maladie. Vous comprenez? Ndé après na yo mona ke teza makamoko spirituel. Spirituel ndé na bandi ko tambola spirituellement. Jesus. Dans ndoko ndé ba tengelo mo anatolo awa. Oh. Vous comprenez? C'était ça. Les rois de la forêt, ils ont dit que dans un renté, ils ont hérité. Répétition. Et ça, on a travaillé déjà. Et puis, on a travaillé. On a témoin dans le studio. Vraiment. On a témoin. On a interprété. On a interprété. Mais na kumba mne ba piso océan na blou salité de ton yo ba blou ki mette que note moi yo peut faux à la moi na yo bisa oboy mo lo no nzoto no ima na yo bisa oboy déjà na vie makambu mususu ela rabiso ezaka pona ezaka par rapport à ba distraction moto muso cause aloza pe puissant et au cause de la paix puissant mais à cause des distractions moi ya moké et ça nini il faut moller les portes. OK. Vous comprenez? Même bateau va s'embelaka. Ce qu'on s'embela ming. C'est ça qu'un jour, moi, une semaine ensemble, c'est tout le monde. Même énergie spirituelle, ça est comme il faut diminuer. Mundo qui va béton spirituellement et yeux peut-être même chose qui distrait leur mot. Exact que qui faible, exact que s'embela, exact que qui protégé. Mais peut-être au coma qui distrait na taona et au comme il distrait on va moniquer. T'as distrait à tout béton, ma bêtise. OK. Vous réfléchissez très bien aussi. Oh, kindoki ya wera na sankara ezali ya dernier niveau. Bakotisa papika kole héritier pazalaka na bango. Babebisa via bato mingi baboma mpe mingyo. Botika bango boya na Yesu bobikisa milimo na bino. Bien aimé na moni to bondela yambo to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Papa merci. Dengozo telemisa biso papa to lembate to te ya papa. N'enge Paul na Timothée en toute occasion ou pas prêche la parole de Dieu. Alléluia. Pour te bana no balunga na banzela mabe papa, bato misala mabe, bakangi bana na yo papa, o bazana ignorance papa. Oh papa bakangi bango na misala na bango, bakangi bango na ba piège na bango, pour ba détruire ba vie na bango et yango zo tinda biso pour na balo ya yo, bato yeso kufela, ba son de la trompette, bakamona na batu ya mabe, pena makambo ya mabe, pour te bikisa milimo na bango. Na tiki message na maboko no papa. Koisa banguna na biso nyonso papa, pe tombo la bana na yo nyonso papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, Hosanna adresse ça bien. Ah ouais, pembe na pembe, vérité de very, révélation de rêve uniquement. Pona bato yeso kufela bele so yeso kufela yote okolanda bango okomi fana kwiti na bango ti ba baby sivi na yo bazuita msu libala na yo bazuita msu ba chance na yo ba baby sivi bazuita msu étoile na yo okomi poswa pamba oya même na kofinga biso yango tolobaka na bandeko ya biso te botala biso te po biso to bato pembe na pembe bato vérité yo so na muta vérité te oza muta lumière te oza muta ténèbres mais tango kotiawa oyo kofinga biso après nzambe abeti yo voilà oh bien mais linga sata beta yo menzambe te poso sata beti yo nzamba ko protéger yo mais soki nzamba beti yo na sata pa kimi bien aimé keba yango biso to senga na bino bandeko ya biso te botala biso te bokene la bino botala bato na bino po boko tutisa mapamba boko finga biso nzamba ko beta bino bien aimé laisse-moi te dire Hosanna adresse bien bien aimé Hosanna bala bayis simplement c'est quoi c'est le Père céleste le seul l'unique le vrai Dieu yenta tindi ndeko ya yo po fungolo bongo oza sou bébé spirituel te obenga bato te ba grand prêtre sou modi bato benga ba grand prêtre grand prêtre ba faux pasteur grand prêtre ba politicien grand prêtre bien aimé Hosanna abisa bato to nini. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tiki nzamba pamblondo kozuli baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé, voilà.
boki makambu mono alobi et puis si passe et puis si mawa ba te belé ba beta na ba maison mère wana bazana ba témoignage belé ya Marco bien aimé dans les seigneurs ba tu le quoi ba héritier oyo ba nyokola ba tu na ba maison mère et on na vana na ndako awera mais on vanda kuna oyibi poni no vanda kikuna oyibi puko vanda kikuna bien ba initia ba no bien aimé ba koma ba to misala mabe ba koma ba tu na soloka bien aimé musala moko détruire ba te belé botel ba ninga ba lunga na ba orchestre wana ba betaka masola papi kakol ndenge ya mabe voilà kaka ndenge ya mabe kaka déjà batu moko bazana pona ko sala ba 12 na bango pona ko beta ba chance bana batu bien mais ça quand même ba batu misusu bino boyebite ayeka ko sala test ba kina mona besoin na été ba na besoin ka soit ba yiba étoile voilà soit ba yibe loko moko bien aimé ba orchestre yo tango matina podium na bango o matina temple na bango azana ba petit na yo ya initia bazana pona ko détruire ba vie ya batu yango ba ndeko na ngai boyebisa ba ndeko na bino bien aimé ba côté ba orchestre te yango tout ça ko ya bien aimé c'est ça la parole de Dieu bolinga kate ba fungola bino te bino ba témoignage à bana Israël non bien aimé la parole de Dieu et ça muto longwa na vie à péché yango Jésus-Christ aloba ki repentez-vous car le royaume des cieux est proche et là Jésus amanote ya yangwana même Jean-Baptiste Matthieu na yangwana dans le désert repentez-vous car le royaume des cieux est proche kozamo na nzambe ezali kozala musika na masumu voilà ezate okindeka ba église bâtiment ko pesa ka badim ko tiwana za kozala mona nzambe te non yango alobaki ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume seulement c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père pour côté royaume il faut ça la volonté nzambe alors volonté nzambe zanini repentance que veut dire la repentance le retour vers Dieu l'abandon du péché so za on a ça chrétien moyoka kano ba wera okena ba conseil ba wera oza chrétien te oza na Saint-Esprit te voilà pour muto bongi motema akokena makambo te voilà bomona pe ba wera mo bazo sambela on ndeko na za pasteur o mos na za pasteur bien aimé sope pasteuse sope pastrice makambo ya lukuta bien aimé on ne peut pas servir deux maîtres voilà bien aimé yango tozo côté bino batoyo po bokabwana na bango bazo bebisa ba vie na bino bazo botola ba étoile na bino bazo bebisa ba vie na bino botala bato balandaka ba papa wemba baze belé na Paris bolanda bango baze belé na Belgique baze belé na ba Londres boluka bango ti na ba Suisse kuna boluka bango bomona ba vie na bango ndenge koma bien aimé dans les ciné bolamuka misu bazana ba kisasa kuna na mawa bien aimé boluka bango yango bien aimé tozuya bokabona na batoyo bokangama na Jésus Christ bobikisa milimo na bino bokamana pe na ba faux serviteurs de Dieu bato baza bato misala ya mabe bato balingaka bango zapika bato misala mabe na yo za ignorant ndo landaka bango poza na kati ya ignorance voilà olingi mokili mingi ta chair domine ton esprit il faut esprit dominer chair na yo voilà boza ba homme animal za muto alandaka ba désir mokili voilà lokola nyama voilà ozo raisonner te bazo bebi sa vie no yango na Osée 4:6 babi mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance bien na kotanga verset mo na kombo na Jésus Christ bien aimé nazali na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu pour ceux qui natangi mabe o kamana ba wera oyo tamso ba ko bebe sa pe fino ba ko lekisa yo apo komi kuna o frère chef atanga mabe bien aimé je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes quelle grâce alléluia bien aimé dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez, veillez, ezali veillez de nuit, ezali zala vigilant, autre que veillez de nuit, bakumangwa, yomoro na butu soko katponge katani olambe o sambeli, ata 10 minutes apamba, ezate ko butu mo bimba tozo sambela, bozana kata ba organisation d'hommes, organisation sambela na butu nde soki ndengini, lukuta, baso kosa yo, nga soki ponge katani na butu na sambeli, ata 10 minutes, ata 20 minutes na sambeli, voilà, eza nango problème te, eza organisation d'hommes te, eza ke nga na minute na la mokaka, biso mardi toza na veillée de nuit. Nzambe mtayebisi yo païen. Païen ça veut dire étranger dans la famille de Dieu. Yoka verset au frère nangai. Soyez sobres, veillez. Donc sois vigilant. Votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà, diabolo, azoluka mutakolia. Azo rôder le col à lion azoluka mutakolia tanzo le ba maison mère wana ndeko nanga ba ko bebi sa vina yo botala batu ba beta kuna ata balinga ko lobate baza ba vila bango et comment mobulu yoka verset tozo continuer résistez lui avec une foi ferme résistez diable bien aimé résistez otoke maison mère otoke boy église bâtiment résistez le diable yoka avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde.
oyoki babi bato baza na monde bato baza na mokili baza na plaisir à mokili babi nini babi les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde depuis bokindaka na ba orchestre yo biso to na ba orchestre wana bolunga na ba orchestre wana ngana sebno orchestre ngana beta kolo orchestre na tanga kombo na ye mupao aya ko pesa nga bis na munoko na Bercy apesa nga bis na munoko bile bino ko mutema pasi bien aimé si ko pesa nga biso ese zeki mta pesa nga to diabolo mobimba loko to zali ya nzambe na so azoki ba frappe na ye voilà bien aimé bokabona na bato yo ils ne sont pas de Dieu ba melaka makila ba salaka ba sacrifice bazana ba petit na bango ndenge zobuza tellement ka lobaki makamba ndeko tinda sala Sankara pe un jour akotelema soka za nzamba solo akotelema loba makambo batinda ki pour ka kufi nango Sankara ke lifelo Sankara poza la libre il faut un jour atelema ata sakola voilà loba vérité avant kufa ngala sala boto saba tindanga boye al nzamba libéré voilà nzamba libéré posoka kufi nango akokende lifelo na ba papika kolo bele ba kokende lifelo bele boka bona na batoyo botela ndeko ndenga lili bele boka bona na batoyo ils ne sont pas de Dieu ils ne sont pas de Dieu bazana pona ko détruire bele soki nzamba sale bango grâce yango soto bisa bango na poisa po batika mabe batika ko sala batu mabe po ba kokende lifelo bele le sénétique nzamba pambolo ozoki libako ko landa ngai nzamba pambolo yoka Sodome Gomor mabe kuma malamu kuma mabe bien-aimé bongola motema mukolo ko kufa oyebite bien-aimé le Seigneur kufa na Yesu kufa na ba werate pour que lifelo au nom de Jésus-Christ onga na warrior onga golwa paye mon frère Papi Ken oyebike masumu koma ebele na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue, de comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu de mabe atoba koma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu mabe koma malamu de mabe atoba koma kosa sana lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele règlement des comptes comme na réseaux sociaux respect la communauté salaka lisusu te yango biso todenosaka bato ya boye quelle grâce Oh Nzambe Yesu merci akoya lokola moyibi akoyeba te soki akutia na masu moko tikala erango oyo tika mabelanda Yesu Oh Nzambe Rambega ile akoya lokola moyibi eba yoko sutuka soki akutia na masu moko tikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bama bene konangai. Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu mabe koma malamu de mabe bato
bakoma kofinga na lokola banyama. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelle grâce. C'est par toi, Nabatou. Big Samoli Monayo. Bien-aimé Shalom, bien-aimé Zambia Pambolo et ce qu'on Zali, bien-aimé que souhaitez au kaka une très bonne semaine et une très bonne journée. Vraiment semaine ya lelo bien-aimé le Sénétal la verset oyo. Tanga verset oyo ezali pona yo semaine oyo. Tanga verset oyo ezali pona yo ndeko na ngai. Ésaïe 54 chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Bien-aimé semeno bien-aimé Zambia Pambola yo. Journal lelo Zambia Pambola ngana zadia na musala na ba collègue na ngai. Tozali na pause tozolia bako pesa bino mbote na kombo na Jésus Christ. Déjà to ya dimanche les kaki tozali na mariage ya frère Nabiso Magloire Kundi ndeko ya Deli Kundi na London. Toko pesa mbote na ba marié mona Nabiso Audrey na beau-fils Nabiso Samuel alléluia. To amen. Botala Amen. Alléluia. Oyo leki. Amen. Ya Dani. Dani Omokoko. Tema ya maman Marie Dikasa. Quelle grâce. Amen. Joseph Omokoko. Nous avons na Magloire Kundi. Ndeko Deli Kundi na London. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Petit bazo kende. Amen. Ya pamoli bio na kombo na Yesu. Quelle grâce. Amen. Tous appelés na Jeff Kabaseli. Motema ya sœur Nabiso, maman Nadine Zobolo. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Tous appelés na sœur Nabiso, maman Tuna. Alléluia. Maman Tuna. Maman Nono Mbote, maman Nono Tamboy. Quel gars. Le matin, il va m'en pour la maman Nono. Coucou, maman Nono. Bien aimé Zambia Pambola Bino. Bien aimé tous en pleine pause. Zambia Pambola Bino, biso tozolia. Ndenge na bino semaine oyo bien aimé. Ezalina Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Tambola na kondima, bandoki ya famille, bandoki ya quartier, bako longa yote. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Amen. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle grâce. On va faire les photos. On a fait à ma gloire. Quelle grâce. Bateau est sur Ça c'est la rumba sainte. Ici Kabo Djobeite. Osana balabala ba Yesu. Vérité de veri. Révélation de reva. On n'a pas d'oyo Yesu fait là. Quelle grâce. Fausse doctrine na komba Yesu pepozango na disciple na ye bato ye akufela mekulusu bakomande baumbu na bino nzoka Yesu akibisaki biso bakoya mingi na kombo na ye bakosala mpe bamiracle ndenge na ndenge me bazali ya ete o ndeko nanga fungola miso yo kotala apparence te elanga nzambe kotiba nzube yo talaka nani yokolanda ye noki tokozanga lolai
bien-aimé. Ndeko nanga fungola miso yo kotala apparence te elanga nzambe kotiba nzube yo talaka nani yokolanda ye nokitoko zanga lola ye bien-aimé. Mimpi fausse doctrine na kumba Yesu bemposango pa disciple na ye badoye akufela ne kulusu bakomande bazoba na pino nzuka Yesu akibisaki biso bakoya mingi na kombo na ye bakosa pe ba miracle ndenge na ndenge me bazalia ete o ndeko nanga fungola miso yo kotala apparence te elanga nzambe kotiba nzube yo talaka nani yokolanda ye nokitoko zanga lola ye bien-aimé. Ndeko nanga mfungola miso yo kotala apparence te elanga nzambe kotiba nzube yo talaka nani yokolanda ye nokitoko zanga lola ye bien-aimé. Koboka mibekote Yesoyaki koboya basakolite Yesoyaki koboka mibekote c'est vrai ayaki koboya basakolite oh ayaki nekokokisa ye ayaki nekokokisa nyonso Yesoyaki kokokisa yo ayaki nekokokisa nyonso Yesu ayaki kobuka mibeko te Yesu ayaki koboya basakoli te Yesu ayaki kobuka mibeko te mama ayaki koboya basakoli te ayaki nekokokisa ye ayaki nekokokisa nyonso Yesu ayaki kokokisa ngo ayaki nekokokisa nyonso Dans Matthieu chapitre 5 verset 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit: il n'était pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais c'était pour l'accomplir. Et dans Jean chapitre 19 verset 30, à la croix, le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ, alléluia, il avait dit: tout est accompli. Alléluia. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com avec Congo Dialogue Congo Solola makamba danger di kitoko Congo Dialogue